Ah oui. Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une... Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote, libota et santu, libota na ngande bino. Bonjour. Voilà, awa tozana komina Kasavubu toujours, na avenue Lisala, avenue oyo l'équipe avenue nyonso Kasavubu na minene yango yo. Donc awa eza liboso lupangu ba machine a fufu zo sala, mais soki to sombi lupangu tuni to tonga ba machine nyonso oyo ekolongwa po bazo travailler liboso ya lupangu oyo tozo kuteka. Donc wana awa to kota porte yango yo to koti na kati lupangu to tala oyo omoni bat bazé belé na lupangu bat ba futila donc moyen to filmer vraiment convenablement exaté pour bana tout ça ba maman. Donc extrêmement compliqué, mais lupangu yango yo ezana bandako obomona lupangu eza 14 mètres sur 25, largeur eza 14 mètres, longueur nde to tambola petit to koma na suka mur kuna na suma yango yo ça fait 25 mètres. Donc ibaluki tina sima kuna nde epesa biso 14 mètres. Na ngambo ya droite côté au place maman Fandi bandako eza na droite nyos bomona oyo déjà été comme mutasomba ngolo kwa 6 mètres sur 25. Déjà à somba maintenant abandana ya misala tende zala toujours sombi au garder l'art au beti pena autour na poto erogoya beti na autour na poto saka po erozoya otombo ya maman liebo. Donc ndenge mo repé o etikaliza 14 mètres sur 25 yango to baluka to palper na mur o tina portail to côté là qui 14 mètres na sima bonyo ça fait 25 mètres. Na suka kuna eza studio muta fouté la ravandi donc aza on a na batunae moi to déranger bango exaté mais quand même to tchara boy pour epesa idée moni epesa idée soko za na posa ya komona soit ozali banda soit ozali banda otinde mutu aya kotalela yo mutu aya kotalela yo arozwa idée normale pe vérité ya makambo nyonso ndenge ezali ndenge pe ka to sola na bino nde toloba ke mapango to tshela bino ya mapango ya problème te moni to baluka l'aise tout ça mon abso à l'aise 14 mètres sur 25 to bima bachango na prix ya $130,000 légèrement négociable. Donc sur ligne morcellement par des 7 mètres sur 25 kakayo to bima na libanda bomona balabala lisusu côté de ato baki bateka donc ato bimi na biso to tambola o eza ba maison commerciale les aliboso avenue pour na lobake awa okoki kosomba ochepe ba maison commerciale ekotara moi eloko mukie nyonso wana ezaka idéologie. Donc a toujours avancé to marcher toujours to bima scope totalisa quartier ndenge ezali to baki to na komina Kasavubu na avenue l'équipe avenue nyonso ya Kasavubu na munene ezaka avenue Lisala nde yango yo tozo tambola poto bima point Kasavubu. Donc a to marcher malembe kwa caméléon pour bomona quartier vraiment avenue ndenge ezali mobimba ndenge eza munene to bima na prince Kasavubu po to matana mutuka na biso to zonga na biso souci na biso ezalaka que bomona ba avenue ndenge ezali po erozo soma lupangu fort oyeba ke moni ba avenue lora ba avenue Lisala oyo eza na projet ya macadamisation auto benga mikolo fachi bétonisation. Donc fachi béton azo bétonner ba avenue nyonso minene neti bomoni ngamba ngiri nde ba travailler na ngambo ya Kasavubu pe da ba bandaki moni avenue Chaba. Donc projet de yaki ba bandi déjà timolage canivolage kana mingi te ba sala
sopama bangazole pour babanda ko sala princeonisation. Donc prince et chamakami ité. On a hâte au bima, donc projet bien ezali bon mon ami tout que belé donc kambozawa to bimi prince Kasavubu na lobi bien to na komina Kasavubu a to na veni Lisala avenue où l'équipe avenue nyonso Kasavubu na minene yango avenue Lisala lupango eza 14 mètres sur 25 130 000 légèrement négociable mais morcellement par deux possibilités aller donc soit mutako 6 mètres sur 25 tout comme pas kozwa mutso kozwa oyetika la 8 mètres sur 25 mutako monana tout comme peut rokatango 7 mètres sur 25 7 mètres sur 25 muta 5 mètres pe sokazali yaka merci yo et du bon les big boss manager ah oui papa, maman, cher, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession à vendre partout à Kinshasa. Veuillez nous contacter. Attention, attention, ce n'est pas fini. Vous voulez aussi acheter avec assurance et sécurité ici à Kinshasa? Veuillez nous contacter. Appelez-nous au plus 243 85 277 96 30 WhatsApp et appel. Et aussi pour le service client, plus 243 97 67 40 682. Nos bureaux, nous sommes à Kinshasa, Gombe, gare centrale. Et aussi, n'oubliez pas, nous sommes à Kinshasa, Ngaliema, Mimosa, rond-point Brikine. L'agence congolaise de prestations de services, la solution rapide pour toutes vos activités de transactions immobilières.